Gisele Umba Nakolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant noir. Oh, la soirée, c'est la patronne. C'était une fois. Bonsoir chers amis, vous êtes bien sur Diamant Noir TV, la servante Nabino, Gisele Umba, vraiment, elle est là. Comme je vous dis toujours, la belle Gisele Umba, vraiment les diamants noirs, hein? Yewana Zaliwana. Merci de abonner surtout à Diamant Noir TV. Merci, vous abonner, c'est facile. Mais les lots, tout c'est ça. Toto Lela, Toto Lobani, non, photo c'est. Bino l'a dit et sobé. Pour biso, c'est bien biso yémen. Nanga toujours na présenté bino bino ba konzinanga oyo mosali na bino asaraka musandinge zalaka tolo bakana yemuko bon mona ba charisme ya Ladi Esobé na micro Diamant Noir mais bonsoir Ladi Esobé. Ah bonsoir Diamant Noir na profiter pe na pesa ba bonsoir na ba internaute nyonso tout bandeko tout bazali na ba continent nyonso bazui occasion ya Rolanda. Les phénomènes et sauver les rois d'Irir na kacha Panama donc à tozabongo donc na ville ya Omega obi Omega ti a ville Omega oh ya ba Bible te Omega na biso mo pena boye ya na théâtre na groupe sans souci là comme na miki il y a bala grand prêtre donc à prêtresse ya makasi donc autre ville na ye donc ici nga nazali donc on le bagu na tina tena lo bana so na Saint-Gratien te Saint-Gratien utu na sima ville ya Omega donc pas nga nazali nde yango ana donc les phénomènes les rois d'Irir vraiment poto bakisa donc azana France pour na bato oyo baebi na bango Saint-Gratien te azana France donc na Île-de-France d'accord pour vous comprendre bien Île-de-France wana yazawana pendeza ba ville kangami na Paris merci mais yango to telemi wana te to moni toi vraiment ebelé to pesaka moko na moko pesa na kombo poto ebisa bango bonsoir. Ouais bonsoir, moi c'est la merveille mon coco. Ça fait Igor 2 minutes. Bon, mon affaire, nous soutenir les rois d'Irir. Babi phénomène la dit Esobé babi coupanaye na Paris pas présenter ba na Paris ba mona. Ma solo à sala ya bien la kini quoi. On peut to bien essayer on te otala et te rendre ba visite quoi. Na nera ya bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir mère Nabiso. Donc on présenté pour nous le Paris Abiso. Moi c'est Fanel. Artiste, musicien, chanteur, et dit nos images témoins. Nous soutenons Venanga l'a dit. Le quoi tous a bien parti Afrique. Donc il y a 5 motos zala donc qui ni mingo le béaté. Donc les lots à un artiste donc bango surtout un star na biso mais tout na rabon pour na ba obayebité pour batuni surtout balanda ba batum super balandara. Aimera musus ba oyebati. Pour Diamant Noir se présente toujours mais ba tu peux ba bien mon dame. Moi 10 personnes ba bien ndenge zala. Mais tout le monde a poto
ndeni no sentir tant okomi na poto parce que ya rano déjà mais to moni yo sala moi tant muke obunga ki melelo to ya mbio na 7 ans pendant donc na za ya sous nord mais na ye pendant na sentir pendant que puissance gaz ezakaka donc na leli en fort en tout cas bato ba minga bien donc commencer par ba oyangai de tout le temps donc na moni pendant ya malubadu na sentir ve pendant na kati aéroport aye pendant ko confirmer ko la pendant que eza petit na ye na moni pire massa na de makunti ma pendant avant na awa Yves Pambani donc na moni pendant Yves Pambani azawana na pointe na moni ba gela nzongo na moni ba bebe nzongo na moni ba Didier nzongo mokonzanga ba na moni ba rata nzongo ba oncle José nzongo ba Leti nzongo donc famille nzongo mobimba na moni bango na moni pire petit frère propre donc petit nangai Fanel Badjo na moni merveille mukoko oboka bango la di esobe na ngai pesa nanu kasi yo tuninga tangu na yake ya ndeni na siko na bisa yo en plein ndenge alaki avec baki o tozaki na bango donc na moni ba omega donc na moni tout le monde vraiment ba bébé senjongo esalinga bien mais na minute sikoyo na expliqué déjà ndenge na côté là que l'équipe ya bayambinga kitoko o soki 4e 5e jour nazali awa donc nazo comprendre te ba plat et koti ya osarana te chambre ba ton hôtel et tondi ko l'hôtel abi non et bongo ba visiteur donc ya osarana te donc ko l'hôtel abi vraiment que non banda hôtel o banda boye ba ya kotala mutu boye te na ibis ba lobi te banda yo zala étape et comme ibis non tout le monde est artiste et bazoya hotel et boy papa ozanani ngabi na olobati tuna ba ba ebisa pour vraiment to quotidien émission quand ndenga lobi mais webi kenga nazaraso na lobi ka likamwa suna vandi bona na kanda na ndako voilà moi na tie na ndo tala mandu se kanga mo na singa no osela nga eloko mo boy na ebite nze boni na propose bele na rotuna non to bandi na rotuna t'inquiète pas diamant noir ba question zali na linka osela ngano elo mo poto kota ba mais na osala susu oui osala susu on sala onde na suksi na te suksi te moni so moni ba bo to simbi boy donc ingo laksake to sali ba comédie à danger na kini yebi ba question zali mais to tambola na saki ingo laksake to tambola na ba inspiration so moni muta simbi saki seke makambo ezali donc bana Paris donc idéologie à saki donc so monika jeune ole kana saki seke makambo ezali seke mais makambo ezali mamolo makambo ezali bana ba saki makambo ezawa oh diamant no yo mona on est ba film donc ba inspiration ezali so moni vraiment na simbi saki boy seke ba inspiration donc natamoli kutu na mwa kikuba ya muke ozo po place au sala ngo ezati donc mais na mutu ezana pena na ba idée ba inspiration ezali bon alors pona banda na obetaka na beta na mali solo to na bana na mali solo alors bandi kurisuna zo beta bino izali solo moko ilega in Afrique en tout cas na Congo makambo izali kuna izali passe mingi batu baza vraiment mingi te reconnaissant tazo mona mutukutu na mbwa na ye moko patron wana azana jeep siku izaki anniversaire ya mwana alinga sala na mwana ye anniversaire arubi bon ndenge zali bu ilikuwa za sala mwana anniversaire bon ngamoko vraiment funa simba organisation nyonso asiminzira akanda usoma biloko na ba Kongo ye moko lukula zaka na mbwa moni ba patron bazaka mingi aza ubima na jeep mazwi mbwa na yati na sima ya zali patron ndenge wana azwi mbwa atie na jeep na sima azwi mwana basiminzira bakanda usoma biloko na ba Kongo bandeko bakumi na ba Kongo mbuka moko izala kuna bien ukikonka so za bandeko na Afrique na Congo na ba Kongo tuna ba ukikonka kikonka izali mbuga moko bakana usumbaka babiloko ata uti matadi ata onzo ubima sasa fubutiri mana kikonka po busumba biluko pato wana uta sasa baketi na kikonka basumba biluko ya fete pa anniversaire mwana pandi kutao bakumi kuna fa banda usumba bapundu ba madeso babandi na usumba basumbi ntaba batina mtuka basumbi soso batina mtuka basumbiri bata batina muso basumbi na bibwere aba banda usumba babiluko msusu batango sikoyo bake usumba ba madeso wana nakata mtu ka 10 na mbwa ba utaki na yeye na kisasa batambula na yeye 10 na taba 10 na soso 10 na ribata so nakata zamba wana musarakate azali kwa sege alala na zamba na matiti atari bui amuni mbwa soso azomuna bangu kwa
basere moko bavie moko batype moko ya bonne vie ye alaka na matiti alobi non na banzala oyo na profite bato bakobikisa nga bangoyo bandeko na nga babibuere museleketa ye amati na pine ayiti kota vite alors lukua ayimaka nyonso asalaka yango na mtu na kokoko kaka na mtu abeti kor mbala moko soso libata na ntaba baza kokomprendre te mpo bango bazali bapaya na kati ya mutuka me mbwa ayibi deja ndenge nini pato asalaka mpo batambolaka na ye mingi mbwa mbala moko afini bouton vitre kiti mbala moko mbwa atoni epeti nini yo amuseleki te en tout cas ve mbwa en tout cas nga peti na yo nasali ata basimo awa nazala eluka olia te mbwa kuta beti kara mbala amoni mbwa akipe ye te aye epai ya libata ser na nga libata ser apoa so utiki nga boye nga peti no na kokufa omoni ndenge nini nazala nzala ya kosakana te libata aza kobwaka yipa soso oyipa baseni ya libata aza kutya yo mbala moko ayipa soso mare na nga soso mare na nga ya mundele ya metiola so utiki nga na bapeka oyo na kokufa mbala moko soso abwaka ye kaka nalipeka akeye epai ya meme ipai ya taba sikoyo ayi ve na nga ntaba talaka nga petino so utiki nga boye na kokufa taba ye moko alobi ngai moko koto mie oyibi ndenge taba alelelaka azongi pa mbwa vie mbwa alobi me peti pourquoi ozombrie nga boye alobi vie bonzo utika nga boye alobi peti naza mpiaka alobi vie na yo mutu ozalaka na batu utambaka na batu esika nyonso mutu azali aye alobi si ye peti kutambola na mutu ndenge tozalaka na batu bongo eza vi te eza vi ya pasi so olingi oyeba ndenge mutu aza tingama na biso tukita kini oyeba kozala na mutu ndenge ezalaka alors muselekete mpe adiembeli na pine patron sisi usumba bapondo atina mutuka ali apelisi mutuka tikini wana muselekete si adiembelaki kaka bakumi na kini mukula feti koki muselekete azali kula mire aza olinga yebila ndenge nini bavivaka na bato ihumilité amona bakangi soso na mtu baza uya na yini bafunguli mufinuku badisi ya na maya moto muselekete yuki soma rubi abiti boye moko en tout cas kuzala na bato izaka pasi boye en tout cas ihumilité aza omona baza uya na libata batumbuli yesusu bafunguli mufinuku na maya moto tswa so mwisali ya kimi susu rubi en tout cas kuzala na bato izaka pasi boye ihumilité mama bamona soko baza uya na yimoko taba balingi yesinga badiembiki na kingo bazwi masia te pia muselekete so mwileki makile itangia kimi lisusu en tout cas kuzala na bato izaka pasi boye karate taba iberi pato rien taba aza kobwaka mikuwa mbwa azali wana mbwa alandi na ye kaka mikuwa oyo patron azali kobwaka mbala moko sikoyo patron wana ntango aza kolia taba aza kobwaka mikuwa mbwa yealia mbwa ntango alingi ateka boye patron alungi soso toi allez so muselekete atali akanisi alubi bato na mbwa mutu akende utika ye en tout cas kuzala na bato ezalaka somo yango somo wana itikala muselekete ti lelo so aza koleka likolo ya mire soki makanisi wana kaka eyeli ye ndi atiaka en tout cas kuzala na bato ezalaka pasi soki akeya akanisi en tout cas kuzala na bato ezalaka pasi donc yango wana ntango muselekete atiaka boye alobaka en tout cas kuzala na bato ezalaka pasi yo yebaka yango nayebaki yango te vraiment phénomène esobe osentir inspiration bayebi inspiration eza pene ya makasi pena bino mona bainspiration ve pena yebena na saki nalobaki saki eyeko saki eye makambo eza na kati no tomona wana d'accord tosaka bacomédie voilà kokeno bule sikoyo osala balini moko bule pena bamiseleke te mpe okosekisela bato na banzela wana donc il faut okendaka mpo biso tofanda na biso mwa moke tobombe dimi. Voilà, merci. Wana toseki muke mais tolingi totuna parce que yo to monika okomi na festival au Bundi na sai mais yo gagné. Ezani. Bon, omoni sikoyo sai aza artiste oyo yako sous-estimé. On se comprend. Donc artiste le col phénomène esobe. Po bolukela ya ça l'affrontement. Na artiste moko boye batalaki baponi sai ezala sai donc bamonaki ke sai pas za danger mais sikoyo adversaire oyo azalaki na ye azali sikoyo adversaire moko boye ya niveau mosusu
Vous comprenez? Si on dit déjà que les adversaires à cet affrontement un phénomène, moni sai, c'est que baébike totali tout le monde y a un danger. Mais si l'adversaire est qui est azaki sikoyo il y a niveau mususu. Vous comprenez? Parce que tout ça là théâtre bisonyos. Tout ce que ça a battu bisonyos. Mais na nenga ya comédie, na nenga to calculaka. Na esprit ya bien na nenga mabeti. To ba niveau mususu. Na nenga foti. Parce que biso pena ba affrontement nenga wana, fallait pena ba luka net, moni nde bato ba na Afrique, batali ba biloko ba go wana ba ka danger. Bato ko ba phénomène esobe na ba niveau ba koma, faut bo lukela bango nde bato nenga wana. Ngata zo bundisanga na bandeko na nga moko ya mboka na nga moko krelenga affrontement. Na mona ngoka net ka ke bon. To sara de ya elo mo bato ba luba na bango. Parce que bato ba luba déjà nga ba benga les grands comédiens na kati ya Congo. Ba benga les rois du rire. Les phénomènes. Donc ça dit bah titre nous surtout ya muto yo oyo. Vous savez comprendre. Mais si ko tombo luka na sala affrontement. Et simbité. Ça y yaza mopao. Binomo boyoka ya lobaka. Est-ce que yo mona ya lobaka makambaka. Ngana les grands comédiens, ton aza comédien des comédiens, ton aza super comédien lobaka ka ya akanga place naza patron. Moni mambo ça ici ko banga ba c'est affrontement na ba didi kinwani. Ozo parle. Baba c'est affrontement. Mais nga siko les rois du rire. Fa ba lukelanga ba comédien le quoi ba go. To ba lui de ba père ba to ba daya na bango. Ata ba nani ba Patson pe bazali na bango. Ata ba nani ba oh masa na biso ya Marocain asa Marrakech wana nani. Oya ba Chris na Maroc peut-être au lukande bango bazupi na Maroc na éviter mais bon. Ah banga ba lukata nani oya sala na nini. La dit comme un club de Jamel Debbouze, Baro lukata Jamel. Ouais. Donc c'est ça. Na sens wana. Merci vraiment wana esobe la dit nde tozani na kati ya France ezate ke to yambie na kin mais to yambie pena za pena na mboka na ye ya mundeli. Mais to telemi on a te ebisa biso non yo komi mingi ka théâtre. Oh mais job na base. Otiki ngana si sa question. Au komi mingi na théâtre mais au bosaninga na ebio maleba mbwas. Ya na théâtre. Non, orchestre ne kinda. Orchestre utu soto sala ngo nde po kriwa ne kangaka na makasi. Je m'excuse yo mo ebika malili ya poto. Non poto eza poto hein. Na sentir on a malili. Donc au monde ndenge za wana biso exact bana kilim te ma passe ou te mingi te. Biso tanto ayi na nouvelle oyenge orchestre ya laki. Mais toi qui plus ba comédien. Na musique ezaika to coach à mon esprit. Mais tanto ye to sali mouvement na biso Lis Boy. Le quoi derrière na nouvelle oyenge to ayi na esprit ya indusa yango mo to kumbelaki. Mais mingi esprit na ngeza ka théâtre. Ba fané ba jo, ba fanel, ba beta pe na nouvelle na Lis Boy. A ke maison mère. Azali ona mikili. Aosa banzela ka musique. Biso sikoyo to kokoi ko vansa pena indusa tepo. Ata na beta ki musique yango danger na koko beta musique le quoi de la forêt. Jamais na ngalongola de la forêt ngana remplacer place wana. Donc so na beta ki yango ata danger na ngalongola papa chéri bi na dame te. Vous comprenez? Na koko longola fe na biso rambote. Kofi Olomide. Na koko longola te na beta musique danger le quoi ba Félix Oise kwa bazala te ba fali ba faire bazala te. Vous comprenez? Donc si ko moni ngai fa na zaka na te esprit min kota théâtre pona zalaka number 1 kota théâtre. Vous comprenez? Donc mutu na mutu ana likamunae. Donc na sens wa. Ah d'accord. Donc si ko to comprendre bien parce que ezaki na enseigne makani atuna kiabi so kutena la di esobe tuna bongo panza sangwa Congo. Et dit nos images vraiment azala toujours wana pona diamant noir et dit nos images vraiment yo umela ebele na diamant noir. Il a dit esobe to zongi pa na yo. Siko sala bisolo ko na ponga na senga yo na bandeli yo beti théâtre. Pona tuna ba projet ni no na ngona poto mais molo mo ezate po na ozela ngo mezo yate. Elo ba nzimbo no yemba mo no yeminzembo soki mutu mo eza nango yo kande uswati to lopi to sololi après ngala olela ngo. Ah na olela ngo loko wana. Olela ngo wana zenga lukete. Et bon, sur il y a Davido yo qui en déjà. Banda toka bwana.
banda topanzana banda tobebana balingisi yo Cristiano Mr. Ronaldo oya Messiado yapo na kina Neymardo babalisi tala na betala oyo sengi wana mais avant yango banjembo kuto yali ata bafali pe bayibanga banjembo fali ayibanga neti banjembo ibele na diske wa liboso hein ayimba ato kalingi mikila ato lambi basoso toko yebango na elambeli ezabongo solo kasi libumwe ezali mbeli ya double tranchant ezala kondire nchore libumwe yeye na tango nzala ekoluka olia badi tango ekotonda ekoluka nzela toilette eza mabaluka tango na nzitwe yeye tanto esengi quelque temps e mais apa wana ayibaneka ebele ayo bakisa mosusu bomba ndambu kosilisa badi te diateza ya muke fufu nyonso ya lelo lia ekokanga mopamba badi ye iko mama wanzembo kutungane mukonja bamambwana oshofango mabe etikaka bendis etikaka bason bariske nango ezali pra Dis-moi, jugement à faire. Ne faire aïba te kafali. Y'a pas aïba. Mama ngana kabi muchambo eleki mongwana boyolia kaka supu ene nalingaka makasi lolenge boza kolamango ndenge balambela kango kala makaya bwa mungwa mama tilanga ndambo ndunda na yebeza muke awa yondi mikokandanga aza mabe mama mekisanga ta ya muke soki opimiri ngai musuni pesanga mukuwa ata supu wala yebya asiko oyo nazoyoka nzala nazolamba mikunguna ngae sheri nazali na badi nazangine ya piodie mama nasutuka boye nabimi na marché ya bandal na mulongo wa poisson nazotombola nazopona lumelwe alumelu nazwana pase pona lumelwe alumelu nazwana pase pona lumelwe alumelu nazwana pase pona lumelwe lumelwe zanga lumelu siko parti moko ya ligne pona bino bamanzele nde toza boye biso oza bajuti yo manzele me bamanzele makambo bakoma osala ya malubado ayebisaki nga epuis Yves Pambane ayebisaki nga grand frère na Villiers Pambane ayebisaki nga abike bamanzele en tout cas tozokoka te elo ni ba osala aolamba koto oyo azochache koto azosala makambo ya bana azobongisa bana mpo bakende crèche koto azochache koto azosala boye ata mosu azosala makambo eza très important même na kayu azosala penina boye me kuna kaka kochache siko bozoluka nini nga siko natalaki na bite namekana koyemba parti oyo peut-être ekoconseiller mpe bato bamanzele mawa bozosambwa likolo ya WhatsApp sheri babebe mosusu komona ye na chombo ya Android azokota internet azoluka nini azoluka mibali amibali bakoma kwase luka mibali amibali bakoma pase luka mibali amibali bakoma pase mibali zanga mobali yo monama na sima nango babotisi yo mwane bawangani yo babotisi yo to matire vraiment oviki donc la vie siko babilo abona zwa kopite ndeni oto ba président oh les rois du rire donc ça dit tant on le les rois du rire na ça na ba preuve ya ba démonstration ba masolo ezali ba spectacle ezali donc c'est comme ça moi te nzembo lo menga na bien avant faire aïba ngonga na bien danger papa Chine manene pe oui papa Chine manene et pas puya type ba mwane simba ve nabi papa Chine manene tant bayoki
que phénomène azbimi champion bagangi babi tolo bakana biso yango ngabi oh babengi nga na téléphone phénomène tozolanda en direct parce que na ba téléphone eza babilo msusu ba filmer ba moko bato ba otala ngo en direct tozolanda tolo bakana biso yango yo lekaka na yo ngabi moni babilo msusu ezalaka yo yebi nango na mutu so bando yebisa bato ke tala ezalaka boye balobi kokoma bilobela ozomilobela mais ntango déjà bato na mitu na bango eza ndenge wana mpe baye ezalaki te ke bavote babi ke ye na ye basali fi confiant te ezalaki mpena ke public eza kovote na minute wana tout comme mpe koko tokola mpe butu wana ezalaki mpe nga te yenga ozalaka normal c'est comme ça mais elingi oloba te ke lokola ngai bavote nga fo nakoma minene to na travaille lisusu te nakoma trop sûr donc kutu ndenge bapesi ngai coupe wana epesi ngai susu esprit ya kotravaille elingi oloba te baartiste tu baparticipaki wana to baza na se baza bagrand comédien mais nga kote mosusu na oloba ngo kaka ke ekoko ozala mpe ke babinga te ozomona mais moto ko asaisai aza grand comédien ya mboka na biso na RDC bavi de loin bapakalowi bamasa tu wana bayambali osiko tokoloba nini mpo bayambali opena batravaille baza époque ya bave na biso bametre pa bangadi adiangadi osi biso totala bango na baécran bazalaki nakoloba jamais naleki mutu wana mais nasepeli kaka ke mpo ezalaki mokolo moko boye bato batali babike te ye aza champion et puis misala oyo nasalaki donc bato basepelaki nango. Oui, qui en parlant de ça, na utsulu ba mettre pas na yamba qui est vraiment na pisi mbote. Na tuna qui na bisi atangela nga comédien moko à part bango mais au bazana baleki. Mais atanga kiyo. En tout cas mettre pas na pisi mbote. Vraiment avec nga Jacques Mukoza mangwa undengi wana alias Madepa wana ba père na biso. Donc bangonde pena bo biso nanu bango ba pesi biso pena goût ya mambango. Po ba ve ba no beta forme. Bave baaki ba artiste donc sentir pena que soki ngadi adato mangwaou grand yaya so moni pena sentir pena que charisme ba tu pena ba lobby pena que te magamba ba vie wana ba père na biso ba tu ko ba maréchal de fait sans souci mokilingonga donc ba tu ba pesi sentir ba pesi go a comédie au sentir ba tu ko ba maréchal au ça la comédie ta moi na le ko maréchal a formé mutu ta na mona le ko ba omega tant na mona lokwa ba fololo on se comprend tant na mona bana lokwa ba fioti ngoma bana maréchal on se comprend ba di muzuri on se comprend ba école donc ba vi wana ba ki ba donc ba zaki ba donc tokolo ba ki ba modèle ta bana lokwa ba mangwa ba mettre pas ba bimisi ba biso ba ladi esobe ba Willy Mambo on se comprend donc ba tolokola ba José de Londres ba Ibakata Vimbo oso comprendre ba Gabriel toze belé ta bana loko avenga de sabimisi ba Janify ba Po Firenze oso comprendre ba Sami Mokili oso mona donc ça dit ba viona ba ki donc eloko bango ba sala yango fo biso pe to sala c'est normal c'est logique via le bagay petit wana esobepo esobe ta bana loko abimisi ba Micho. D'accord, l'a dit Sobé, voilà, on sur tout pour émission, vraiment ni tout ce qui est surtout chez pour to yambi mais malobeza est belé tout ça bateau tout mais siko l'a dit. Et là ni ba projet na yo ça nini parce que na poto na théâtre, musale kendeni. Bon, merci ngai poto o na ye awa. Premièrement, yo za mwana poto yebi, tout ça qui pour mon famille to bungisaki vraiment donc ba obana munene ko ya kibiso na famille na kombo ma ministre mama Pauline Nzungu donc ti akufaki wana makambuto elekai awa biso yaki na Afrique to yaki na Congo bon le quoi biso pe toza déjà moi na kata famille to moi ba non moi ba responsable tout donc ça dit to yaki mingi kuna pona organisation ya makambo ya famille et en plus pe makambo le quoi net que visa na biso to zo ngote ke OK le quoi net que koti na tongo zu na pourquoi donc temps permettait quitter. Mais quand même, tout le monde a un temps souri mutumo grand porte mo a eu problème na sa délégation ya et où ta rapoto et mais biso sur fallait délégation pe et où ta Congo et ya boye mais temps permettait quitter même na retard na yaki na mona pai tombe na ezali na sali dépôt ya gerbe de fleurs bon en plus
namoni pe bandeko nde tomonani boye tosali émission parce que bana poto bayebaka les meilleurs artistes et comédiens na bango ya Congo ata ba news ya moi vide ya laki mais aza quand même ozo comprendre po bato pe bako désespéré bo beso be na biso mais tant na sali émission boye bayebika ka espoir ezali beso be na biso bazali donc tout ça on a une moi présence wana donc voilà peut-être la prochaine fois soki toye to repesa pena ba programme mususu vraiment na famille wana oba ebité tant obito yaki ozana nani ozana famille nzongo yo zapenani na famille nzongo donc ngai mama ministre aza mama leki nanga baza baleki ya mama nanga ba dide nzongo ba nati oncle José aza noko nangai ba Alain nzongo ba bola bango nyonso tu barata baza banoko nanga. OK. Mais tozongi ko tosona bina tuna yo la di esobi. Azala ndeni à part ça ba théâtre. Oyo zanu pe mona poto mais oui bien ah o vient la biso bena biso montant to bien écouter quitter. Ah ve assez rappeler ton la bien écouter quitter. On a écouter quitter na kati sa boulot ah. Ve bena sala ba jeter pena. Écouter quitter. Bon simple sanga touche c'est tout ça. Écouter quitter ala kamango to la ndeko zoete. So poser au masisi. So maintenant a bien écouter quitter c'est que ve pena e wana kota boulot pena dans mbango. Mais c'est un père bien ayebi pena fana na ba petit na ye ayebi pena ozana na bato tara bolingo ndo monto olanda vetina ba aéro to lande a to sa émission na 22h to 23h bato ba oye baté ba misu ya o ba sa ba kuwet na biso to na malili libanda to soutenir ave par rapport ya ndenge ya coupe. Merci ba Francine ni tu ba yebi ba makambo to solo Chesco nengo zawana Francine ni tu en tout cas comme Sambo tenanga pas maman bébé ni tout donc et ça moi va bien bani. Tokomo kena suka Virginie Penza na kati ya Londres topesi mbote mingi ya Diamant Noir ndenge zala mais la die sobe tokomi ochité tokoma na suka émission parce que ndé bolobika malili na butu mais toi na biso bien to mesana déjà malili na bandité to mesana déjà père de famille pour na tout na qui on a débuté quand même père de famille ouais ma père de famille donc père de 5 enfants hein? OK. Tout n'a monsieur ezali. Non mon téléphone donc ils ont dérangé nga yango na. Non ça va. Na linga ikaka na diamba mais yo ka keto loba pas comprendre que tu occupé. Merci beaucoup wana to yambi la di so ba expliquer biso ba projet non na mikolozo ya ezani ni na Kishasa tant ozozonga. Donc ba projet ezaka kende na ozonga nazoki nous continuer ba boulot musuna tikaki si la quitté et en plus na promettre bino déjà bozela elo mona obeta eza comédie musicale mais à couper décalé coupé décalé donc ça dit elo moko boye pena bonola na trace mais so botali mabina nango koseka na koseka ba crine yango soki ndeni to koyemba koseka na koseka nyonso to wana koseka na yebisa komba producteur nanga lobana na banga ba botola ngai te Yves Pamani donc totamola na partout to sanel donc lobidea to kotane Suisse donc totamola na partout donc to yeka to préparer Yves Pamani ndé producteur nanga donc yango to Diamant Noir appelle Sembote Yves Pambani faut soutenir appelle Mimi Diamant Noir tant soutenir la die sobe Diamant Noir bobo santé vraiment la die sobe maloba lo baba congolais ne so obalanda kibiso obatali biso po rôle ba bon likamoroni avant pesa bambote bah obalandi biso vraiment na sepeli à trop d'abord parce que botali bopike oh la die sobe ça bo fini mbama botali pe bo sepeli et c'est ngonanga yango wana na sepela kaka po moko bo benga bo encourageaka bo pesa ba félicitations donc ça dit yango pe to limbakate to limbate to zawana to zo travailler pour na biso mingi to sala ka biso nyonso pour na Congo tango moni to sala ba comédie pour to défendre ka art na biso ya RDC quoi ne ba joueur ba demo ba défendre ils rappellent un mot tam sous to poli mais to kumisa bango kaka ozo comprendre ndenge mo pena biso ata na comédie ata mo botali ke saline ti boate bo pesa biso ba remarque bo encourager biso pe kaka ezaka ndenge moko donc n'est-ce pas bien mère Maya
Mère Maya la belle, la patronne. Donc Mère Maya pas aux alliés aux olananga, ba mbote belé, motema ya venanga malubadu. Donc na ebiti. Couple nengwana, wana vraiment un couple moko exemplaire. Merci beaucoup Ladi et Sobeto Télémina Bisso pour te clôturer mission. Olingaki oloba maloba morasuka opesa mwa mbote epa nani mutu moko. Son opesa ra mbote. Igor 2 minutes, il y a tout dedans. Veo na watsa mabele, tara air toza na quoi. Yo wana rana opesa mbote. Nga pesa mbote ta. Opesi te kuto sali bango rasuka te ba mbote bele. Nanko batu ba encourager biso. Donc na pesa mbote nanga donc na bandi non na ndeko nanga famille nanga Yves Pamani et puis na grand frère nanga ya Malubadu na na famille nzongo mobimba bino moboyebi déjà na na petit frère nanga le grand chanteur na kata mboka oyo donc Fanel Badjo na Fanel pourquoi tu aimes te ba mona beti na pesi susu merveille mukoko ata azali ame na pesi ka bambote na pesi bambote nanga na José de London Sida Bilele masa nazo beta c'est une émission en Autriche de Londres. OK Botrichaki. Mais bon, ça l'est émission en Autriche. Faut pas tricher. Donc, mingi on le battait, massa nga Sida Bilele yayo yango wana, ba massa tu ba Janify, ba Sami Mokili, ba Po Firenze. Donc, ba Igor 2 minutes, ba Ansi Luzolo. Donc le long on boit mingi ba massa ba comédien, ba collègue. Il était au bois qui bon en général la dit. Ba di Shababa la di. Les comme non, ngoy bisa suka mo lo ba ngoy te pose bois ba. Solange Diata, Francine Nitu. Donc ba mboto mno yango wana Violette Dinganga, Magloire Dinganga na boire suite. Ya suka des coquilles vraiment. Mateka Mani. Donc on boire suite ici. Jomata Masiki. Vraiment pour comprendre que Waneza il a dit ce béton bon na mabange belé na Diamant Noir et ma bête Waneza l'a dit mais batu nyoso ba soutenir à Diamant Noir TV nga pe Diamant Noir na pesi bino ba mbote na monde entier vraiment papa Marcel na États-Unis ya wana yo voilà to pesa journaliste ni mbote to pesi maître Dona panza sanga Congo to ko bossa na te parce que grâce à yé qui to zo ba image Didier Nzongo le roi de Yoji et pas kota makambo yo il est pas un journaliste comment présenter mission to pesi mais to le biboy bossa ya maluba bango ya maluba émission ya malou Diamant Noir a pesi ya wana nabi succès émission ni loko wana kaka lisolo pesa mbote tote pesa mbote pesa mbote nanga pa vient dans la ville Pamban le président de KDV mbote trop quoi na moi sinanga Myriam mbote trop merci bon nga mbote nanga eza nanu maman Irene Bengazi ve nanga ni 15 bayaka Dalibou temata di mère à Palais c'est bon ngana ba recipe ni 15 na lobi boye ngana ko ba sate merci sate merci ça ila bango loko to succès na wana na beta lisolo tko zenga lisolo te na linga na nketra ka zenga luketu et ata musuzu ape na kanisi mirage na sala ata plaisir azala a simbela ezalokola mokate betinga ye fufu na moto eza kobela te nazeli eza kobela pete futi ya molambi nde atebisi badi tongo ti soir ebelite na ke malewa moteke ata oya diata tukulia moteke toke mama na foi Patrice okoma mwana nzala okoma se kolelela kaka nzala longola loboko na litama bazolamba okolia kaka mama yebitango nini ekobela ngonge beti mama lambela biso sina umile mingi na nzala mama suka bakolambela yo bazolamba bazolambe kanga motema bazolambe bazolambe yango wana. Merci beaucoup vraiment Corneille Makani na Lyon. Merci beaucoup na batnos Mama Isha. Obaki na lobango yango na lobi Mama Isha moi c'est à tonton Jacques. À très bientôt, restez toujours branchés sur Diamant Noir TV. Gisèle Oumba Nakolina na ya Diamant Gisèle Oumba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba Diamant Noir.